Il est digne d'honneur, notre roi, et rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs. Topesi bino mbote bino nyonso bolandaka chaîne na bino chaîne bino bolingi makasi DT Image TV lelo toza en collaboration na chaîne mususu Jiso TV na yebi ke dernièrement nazaka na ngomba bino moko bomonaki na kenda pona tala ndenge nini musala nzambe ngwezo leka na kutanaki na musala nzambe o bino mo boyebi apôtre Raymond Misi bolandaki lisolo ndenge betamaki. Mais pour la grande émission lelo nazo pesa mbote bino mo boyebi ke na pesa mbote mbote ya mingi na mokonza mboka ngai ye mokonde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beton kaka bandeko bozomo le bino moko ba chantier ba magamine o yazo sale 5 heures nyozo tobetela ke maboko ndenge na yebisa bino soko lingite vraiment kende sala kazi na yo po biso to lingie makasi to soutenir ye mais na mopanzi nanga awonde bozomo na wa nazana papa moko afandia moi ekutuna présenter na nzate na ko tuna ye mituna yende ko se présenter pour bino nyonso bolanda ye. Bonjour papa. Bonjour papa DT Image. Papa ozanani. Merci mingi ngai comme na ngai babenga mingi na kombo ya Pasteur Doris si ono na ngai ya musala babenga ngai homme de Morija. Pasteur Doris oza awana kini oza wapi? Bon, je suis congolais de naissance, natif de Kinshasa, mais naza pour le moment résident en Allemagne, ça fait 30 ans. Nazo vivre dans Mboka Allemagne. Oza pe parmi ba passé diaspora au tozolo bela mikonyo soit watonde nini? O ba yeko cha mulungia na kini. Oui, naza parmi basé dans Zambie ba travailler na niveau diaspora, précisément na niveau Europe, ou peut ba contribuer na makambo ya réveil belé na niveau Europe. Ou peut ba sala musala makasi. À niveau Europe. Aux appels parmi ba yoko cha mulungia wana kini parce que to moni bino koto ba diaspora ba passer diaspora ba awa kotonga kana des autres. Tozo comprendre te boulongo sili kuna to ndenge ni chômage ndezo tinda koto to ezani. Kocha mulungi c'est trop dur ningo lobby parce que makamanza ba tchaka mulungi te. Makamanza be bazoka recommandation ko te pa nzambe parce que sur le bi ke langa ezali munene basel bazali muke. Depuis que ye soloba ke langezali monene ti lelo na longola parole wana te c'est que langezala kaka monene mais basali bazali muke mais mutu na mutu aka na ba objectif na ye mais ngai na aka na objectif ya kocha mulungi wana te pour le moment objectif ya kocha mulungi wana na kati na ngai ezate olobi homme de Morija ezani bon Morija ezali tango nzambe aifsaki Abraham ke kene ko sacrifier mwana na yo kende na montagne mais na pays de Morija kuna des places pour sacrifier moi nanao yangwana tellement na sepela mingi na passage wana na mboka wana pe yangwana na se baptisa homme de Morija. Ah oye musala nzambe to yeka ko sala ndebo yaka wana oye ubali ba question makasi te bon ngaso ki nene aga makamnyo sotu naga makamnyo sotu famille nzambe na privé business to ye na biloko pas to moni ko biloko muto ye na ba biloko pa non muto so ye na biloko c'est ça ma bête ezaka commerce mais ngana yaka la maka naga pona makamnyo sotu siko awa musala nzambe zo sala wapi ngai na bâtir église na Kinshasa te mais na ba collaboration ebele oyo soki na komi kaka boye ba beng avant na écoute ba beng sanga déjà to sala ba programme ezali na matete programme ezana matete programme ezana yolo programme ezana na lingwala wana na ba église ba extension ba église no propre non na zana église awate wana ezali ba connaissance ba ami o ba mona ka ndenge nzambe na grâce na saela ka biso ngale ba inviter ngai pe musala nzambe ngo bandi ngo ka bon ngai na bandi musbis ngai na bongoli motema na 1984 mais bito soko zala na lola to zala cap moi je ne sais pas ngana zala déjà vous avez déjà gloire à Dieu alors zala série moko un frère à l'époque to benga ba pour le lundi ba bishop ezo régnien na ba pasteur mais à l'époque bito bongola moteli ka berger na frère et zala na frère moko azala ka magicien na kombe ya Jean Locadi tanga ba nosa la tournée ya ko dévoiler missel à sorcellerie presque Congo Mobimba aya ko la campagne moko na terrain ya KGD ya Lemba
et c'est à partir ya campagne na Ewana ndengai na bongolaka motema na 1984. Wana ndi historique na yo vraiment. Non, wana historique te yo otoni ngai pona makambo oyo ndenge na bongoli motema ngwana biki na bongola motema na 1984 na saleli Nzambe le rôle historique donc on a pesa mon histoire na bongoli motema et puis na évolué na ba groupe de prière et ba premier encadreur nanga na groupe de prière qui frère Lamar actuellement docteur, frère Devo actuellement pasteur Devo bangonde ba encadreur ki nga mingi makasi ba pesa nga ba base chrétienne pe solide ya makasi parce que bonzambe a lelo ndenge bino boyebi lelo te biso na tango na biso au kokata arabe okuto kokata bato yango raba au kata boete ba coiffe boene oh yo komi musique donc biso to ba base moko penser à makasi kutu couper kutu okuto olata kopete tant que frère olata kopete la série la biso alors on a bongole motema wana allez na sala ke penzambe na communauté et puis jusqu'à ce que vraiment et loko markanga penza vi na ngai o etikala lokola patrimoine nanga na makambo nzambe ezaki etango ngai na bongola ki motema après na kende ko sala na ndako présenter ki examen d'état na commune ya Barumbu précisément na institut président Kassavo bu IPKV. Alors na fin d'année wana et loko marka vi na ngai mobimba je veux dire patrimoine na ngai ezali tango na koma kikuna groupe de prière naïba ko pesa invitation groupe de prière moko ya munene di jamais vu ezali na kati wana et wana ndesko place to ko tama mke na profondeur et loko wana et bimisa ba pasteur et bimisa ba salle na Nzambe d'où j'en suis fier aujourd'hui et puis na kati ya musala wana nde tu as ko sala rencontre na un ami apôtre Amis na kati ya makiwana ngana na par na ngai yepa yake na par na ye ndenge na ebisaki bino keno lelo eza à suivre bande ko eza à suivre esengeli boye ba makambo ngo koye makambo ngo ebandaka ndenge nini yango bomoni ko tunzamba sali grâce to ya ba mosali Nzambe passer Doris yemo ko abisi bino auti Allemagne mais motuna ngana ko tuna passer Doris eza que ah aux autres il a ba père encadré il y a eu père spirituel à Zawapi bon ngai papa spirituel nanga na bomba raté j'ai toujours dit spirituellement ba to ba pesanga marche de pas na lobi bien l'ocadi la père encadré l'ocadi autant qui est père encadré non l'ocadi na tangi tango ya sala croisade na yende na bongo so semence ngana bongo la motema et bima na monoko l'ocadi na bongo la motema et puis akene ko ba to ba encadré kinga quelque temps zali docteur Lamar na pasteur del voto ba ba silisi nde muto penza pesanga ba ABC ti na ko na Congo apôtre Bundi azati jusqu'à aujourd'hui vivant na Kingaboa apôtre Bundi kabundi wale sato Bundi non apôtre Bundi ti lelo azana Kingaboa c'est lui vraiment mon père spirituel o Alexinga tomoni Alexinga ninga basimba po bible yo basimba ngo comment n'importe quoi te Alexinga ninga basimba ka bible po te ya na ninga ba te ya bible basimba ka ondeli la kati yonte mais bible za te mutum ça oui wana za ko fina bible to yo so ba mona te ninga na te ya mona bible a che bazo te non c'est un livre sacré il faut simba avec beaucoup de style beaucoup de considération au simbiango abisen donc à l'acception ninga basimba ka bible ninga ko telema ndenge ko pesa bato respect non eza ba biloko de base oyo bato belele lo bayebi yango te azo simba bible kabolo tsoko pourquoi ça nguba te lo komoko boye donc il nous a vraiment donné des bases solides yango ne komisa biso makasi bo tilelo apôtre Bundi bibo yazana ba azana Kingabwa tilelo c'est lui vraiment je veux dire mon père spirituel bazami balete kaka moko yowana lelo tozo ka peke yo pozana bana oyo tangisi makambo Nzambe. Oui, d'abord on a nos sans coco, ça d'abord on a nos na musala honnête ngato sala na makina apôtre Amis ezana bato babima ba pasteur bazali lelo bazana Angola, bazana na Luanda, bazana Kish, bazana Angleterre, bana wana babima kati na musala obiso sala kana Barumbu na maki wana to kota na détail. Donc on est fiers de ça. Sœur Brigitte Nangola a comment Moussel Nanzambe Mounene.
mais wana bana to bimisi bona kati ya maki akwa mosana nzaye munene frère Diomi mbote mingi frère Basaza Jeff na ba église na bango. Non, nabi ba église c'est rien. Nabi mosali na nzambe. Nabi bana na yo oyo bimisi. Quand même ba kompe ba sali na nzambe ba papa responsable na ba église na bango. Bazo gérer ce ko yo pe bana. Bazo sa yela nzambe. Ko gérer église te ko gérer église te na yebite mais c'est que je sais na nzela na biso surtout tozaki ba kambi mibale la kingai na apôtre Amis biso mibale wana. Dans nzela na biso ba servante ba bima ba pasteur ba bima vina bino na pasteur Amisi ezaki ndeni. Bon pasteur Amis vraiment Raymond Amisi hein pour batebele ba Raymond vraiment moi je peux dire que ezaki rencontre moko mystique ya nzambe hein pour bat balinga ba so bika mystique mtakasi kis donc mystique lexique de baba nzambe za mystique ça veut dire que ba ko baso comprendre yango te ça veut dire que mystique donc rencontre na ngai na ye eza quelque chose mystérieuse o était pas parce que ngana otek na IPKV na institut commercial ya utaki na institut 4 janvier mais nzamba sali que te ko se retrouver ko sala maki na biso na 1980 au préparer examen d'état et sika moko donc nzamba monaki ke ngai na zaki na ba incapacité abino fona tinda pe mosali moko ayawana o Doris azangi ya zanango pona nini ba sangana ba pesa moto ba sala musana nzambe place to bandaki nde yango wana be amonaki ke lokola musala ekosama na maki kuna ezana biloko ngana zangi il faut atinda mutu moko aya pour ensemble tout ça la main de l'association pour na musala kende liboso ya ngwana nde tokutana ngana ye na maki élève na bino na tokutana ngana maki nga mona classe et puis mona classe ko sali ke wiki na maki baza ba teti ba sambela nzambe te maki ezali place ba osala kindomba mingi mais ko se trouver que ngai na nzambe yepe na nzambe lisko to sangani alors moto wana ya biso mibale yango nde salaki ebenda siko bana ya maki na kati ya groupe to salaka na kati ya maki na 1988 donc da ko yeba na ngai ya ngai na ye nde salaki le sika wana déjà na moment na 88 ngana zaka na père spirituel na ngai na 88 pe apôtre Amis pe azalaka déjà na père spirituel na ye donc toza bato to ebeli nzambe lelote to ebeli nzambe depuis 1984 ye pe na sima donc tam so to ebeli nzambe bengi biso na makambo na ye je crois bato musoko mais pourquoi nazoka to pourquoi kozalaka na ba père encadré belé tellement depuis ba 80 quelques bino déjà vozaki na ba père spirituel na bino pourquoi bolinga ki eloko ya kozana ba père encadré chaque fois non parce que ministère ya adoption eza biblique hein nzambe mwana nyonso to na vie bako ko adopter tata ko za la moko o ya botier mais mututu izali kwa mwana nga akobengo papa akobenga pe pasteur apôtre Amis papa akobengo na pe papa donc atana ba papa ebele mais papa oyo apesa ke miliki azalaka miliki ya mwana moko papa biologique azamoko mais ba papa par adoption mais bible pe elobi ke biso pe nzambe adopter biso donc soki nzambe adopter biso alors ngape neti na poto na bakope ko adopter nga par un papa ils en ont mabete yango nazomona neti bozo boki ça va père encadré na bino quand même non pas du tout pas du tout neti ngai eza pas du tout ce n'est pas comme ça bon mon vie chrétienne ezana nzela moko mulai hein et on apprend beaucoup de choses ndenge to tambulaka na nzela na biso tozo kende mais je pense que na court émission pour aborder makambo onyo soto nazo ebisa bino gano bosabonaka makasi na chaîne na bino ba chaîne na bino chaîne partenaire comme Jiso TV na chaîne na bino DT Image bosabonaka makasi po bolandaka biloko ya boye nazo zonge pas passer Doris pona tuna ye aza wana kin mais na ebite bando ya na kin yawo est-ce que sika passer Raymond Amisi azo sala musala na ye est-ce que le cas kuna pour la kistoyo ka keno vraiment réellement ezali o nzamba lobaka tambo zalaka na maki bon omoni ngana d'abord to bunganaka 30 ans le voyage oyonde après 30 ans to ekokutana okoyi bate sengunga na sana ngo tangu na monaki ye na bonzambe ozoka po ngata na kendaki na bonzambe na simananga na yebaki te est-ce que atikala
to atikala te parce que tu es na contacté comme il pas ko se poser ba question de konanga akenda azaka na bonzambe to azaka na bonzambe te donc ngatang na zongi na eko kuta na bonzambe oyebite esengo o nga nazalaki nango na motema na makambo peut-être na koko bimisa lelo hein exact ce n'est pas pour ko boakele ba fleur mais comme on a déjà à l'époque en 1988 hein biloko mususu o nzambe asalaki na nzela na ye na bomo na ye lelo oyo et comme un spectacle là-bas tu comprends et comme un spectacle peut y avoir mais à l'époque où on a ce qui caméra et zalaka dans l'époque où on a to WhatsApp zalaka oui vous avez maki mais makambo mingi o izo le kalelo to comme ça va te dire non tala biso makambo izo le gars déjà na 80 déjà nzamba salela biso tolo ba vraiment mi si boy soto kenda na to kenda na logique à cause de la père spirituelle ya bato vraiment po ye moko lo baga mais na niveau na yo siko bon nazo ya na liboso na no ya pas baké musala zo sala na découvrir d'abord na YouTube na YouTube na moni misala zo sala ndenge nzamba zo sunga ye ba opération spirituelle zo sala ba cancer zo sala ba nzamba zo bikisa ba cancer nzamba zo bikisa ba chômage ba kambebele pour na ngezali une fierté ba 15 ans de chômage 15 ans de chômage mutazo zwani oyo alors eloko pesenga so esengo ke atiki na cité esika o luxe ezali mais akende na zambe esika ba ngungi ba swaka alobi kuna nde asalela nzambe kuna ke komekati parce que ça eloko ya sala na ya ke na zamba ke komeka non amekite bandinde babandaka na cité to babana non Jean-Baptiste azaki na zamba wana natan Jean-Baptiste mais le banzambe changé te neza natan Jean-Baptiste yebisanga pasero azu église ake ko tchana zamba mais sko yende pina saleli sko lobelobi innovation nini wa bibelobi ke aller par eza innovation nini non eza innovation te moni mutu nyoso to azaka na vision on nzamba pesa kaye ye vision on nzamba pesi pour alobi ke kende kuna oyebe bato bazoboya okende kuna po auza offrande te auza dimité auza action de grâce to ba kuna za nena bato te mais azana batu mais ya parce que ake kuna ake bandi na 0 yemoko tu premier partenaire numéro 1 ya makamuna ye ate yo pesi tolte mais yemoko na mwa ba dollar azo sala musala na ye c'est pour dire que mutaboye abandi musala te pona mbongo mais ba pona souci ya ba âme babikisama pour soi ça a besoin mbongo to kota na profondeur vi ba qualité spirituel on nzamba pesi akoba na musala na ngiringi na lemba partout bandi na to baba bandi na cité na ba église to ba bazolu kambongo non na lobité bazolu kambongo mais comment te na lobité ke baba na cité bazolu kambongo na lobi vi na lobi bien vi makabo on nzambe apesi ye vi biloko nzambe apesi ye aza mutu moko akoye kuba non na s'implanter kaka na kin awa po les gens aiment ça balingaka ngo po baya mais ya tiki awa ake kuna na zamba selon recommandation à l'Éternel et kuna nde ozomona bazoki ne kuna pe biloko na ezomonana awana yondo zoloba non ngani nazo baté parce que les images parlent o alinga kota na chaîne na site internet et bino ba na poto bokomona et puis le ko pesinga sous posa po ban natana bana na ngai belé oyo nabike non au lieu to kende Israël kolukaka nzambe ndenge bato so bakendaka Israël nabino to kende na kuna na zamba place ya zali parce nazo kata yo yebike yo zaka muto abaposa kaka posa ozaka muto abaposa mais na vie faut muto ata bana no wana ba yebike oza muto abaposa oui mais ça charismatique tango yo ko yebisa susu bana yo yebisa bana ozo yebisa ka bana ozaka muto abaposa tango memali susu bana lobi te tolobela ngo susu te vraiment ozomona ke azali ngai mais moi sinanga na ndako mama dodo ayebiye donc oyo azali ndeko mama dodo to pesi mbote oyo apôtre aza ndeko na ngai to bayine musala nzambe ndeko mapasa to baza kwa lipasa na ngai na makambo nzambe lelo soki nzambe asalaka grâce ke ngana tikalaka na kina ye mais lelo peut-être tokena na ndenge mususu. Mais pourquoi te ko zonga kaka awa ko loba beau travail collaboration tellement boza ba mapasa. Mais le fait que ya za awa abali musala bonga sko na okende wapi. Na okende wapi. Otikali pe awa. Mais nazali parce que musala to bandaka ngana na 88 yango nde continuité ya zo sala ngo siko awa.
Depuis nous avons lancé que bateau nyonso bazalaka na maki. Tosalaka maki na 1988. Tosalaki internet na cabine na numéro A, je crois 19 ou 20 comme ça na Montana boye biango na cabine bino nyonso o bando bengango esobe. Bino nyonso bozo landa ngai bo s'abonner na kati ya site ya chaîne Oyo parce que kala mingité toko pesa numéro moko bino surtout partout à l'étranger toko zana besoin na bino pona oyo to bandaka na 1988 wana yango nde tozo connaître yo kanisi bato wana ya temps ya isobe wana tilelo to baba msusu babongola mitema oui belé ceux qui ont eu occasion na passer moi misi babongola mitema est-ce que babongola mitema papa moni semence lobaka tango Elisabeth na Marie ba pesa na kimbote semence lobaki kondenge na zolo babwe parce que to kotisaka semence na 88 malgré ba kenda ndenge baza déjà et bah ils ont bougé déjà na kati na bango wana ndi yonde lobi te mais nazali poussé par l'esprit de Dieu yo remona kalamingité maloba na yo tellement yo za mtu maloba mais maloba na la kokisaka yango na kokisaka yango passé na kuti omoni vraiment nde musala ndenge zo kende buna na ngomba ya kimwenza ozomona musala ndenge zo kende vraiment na ebité soki oza pena ba conseil moko yo pesa non d'abord on a yokana nje ko kene précédé tant que to bani musala na maki na Montana bengo Montana et Sobé do mututu asala examen d'état na maki na esika balube ngai et Sobé balube ngai et Sobé ngana za Esobe tozana Esobe Masandi Esobe Mapatu Esobe Richard Esobe Makiadi donc Esobe surtout et tant que bani musala wana nazo biso que examen d'état biso to sala na 1988 et nyonso bozwa biso nyonso tozwa na examen donc kokatanga na noté examen to sala wana ekenda sango parce que tellement mak au monita Yesu abandaki batu chaque soir banda ko kende ba et pas Yesu ni ne ko le kanalelo ndenge tozalaki to va prier lundi à vendredi comme tu nyonso tout na kati ya maki plus de 100 personnes abanda ko linga aya na prière na poko po nini makambe banda ko le kanawana d'abord apôtre Miss Nzamba apesa ke likabo ya ko yoka pe ya komona na tango wana na 1988 na tango wana na 88 to sale examen d'état je mets ma main à témoin peuple de Dieu. Dieu est bon et juste. Na mosal na nzabo ebingai. Na tcheli boko nanga likolo. To sala examen d'état en 1980. Tellement to linga ka nzambe mingi. To bouger ka quartier wana. Na kabinda wana, balabala kabinda wana. Ezala ka bouger batu balobi ke to mona na biso batu bakota maki. Mais oyo touro to ebite ndenge to ko sala. Nzambe tellement batu ba bongola ka motema nzambe skwa linga ko récompenser biso. To sala examen d'état to prier. Apôtre Miss le but prière à l'élo nzamba zo pesa bino ba réponse examen d'état wana apôtre Miss yé to sali prière ya bino to bani ko bondela nazo mona nzamba zo bisanga bata commercial item numéro A réponse B papa bato ya scientifique bata péda donc ba pesa donc je te dis rien n'est impossible à Dieu au moni ndenge na Bible Nzambe abandai ko révéler mayele ya banguna et pas basakoli na ye. Nzambe pendinga banda ko révéler biso makambo. C'est Dieu diabaï qui na ko récompenser bino sikopo obosali awa etikala jamais ko salama. Et puis biso tout ozwa mutu kaka ope achaki tembe azwate. Mutu moko kaka. Ka mutu moko achaka azwate biso tout ngayo na salle examen d'état natanga mais ba réponse na tia na tia oyo nzamba pesaki na monoko ya apôtre Miss pe na zoka examen d'état au fanda ki ne non il y a zaki na école mususu ngape école mususu yes asalela ki au moins papier asalela papier te mon examen d'état sakarango même mususu ba série thème a série abobo parce que lui ba question non parce que examen d'état sakam kolomo côté lemsu 4 jours et mikolo nyos tozo bondela nzamba zo pesa ba réponse lundi bo bonde les pesi mardi paf paf. Même si c'est 16 questions, A, B, C, D, E, F, c'est facile à Rokanga. C'est ça,
regarde comment est-ce que nabi que ezali incompréhensif on a bien aimé, je vous dis tout est possible à Dieu. Nzambe bi ninga ko récompenser c'est que je vous dis ba ba sala biso makina montana ba esobe nyoso baby likambo o nazol bezali réel. Nzambe a utilisé apôtre Miss na likabo wana et tangu nga na epoto siko nabi mwana mobali wana za na likabo Nzambe tango ye turo non tangu na kenda na solo na mwasi na ngaba vraiment ndeko na ngana likabo munene ya Nzambe o lelo bato bakomi kozola ngombongo na église Nzambe yebisi ngai talabwe bo ya kopesa action de grâce ya asala makambo wana yo za passe yo zula kango pembongo ngana zola mbongo na mona ko esaka bato non ko kwesa bato c'est vrai mais ko pesa ko senga mbongo lelo so ko esi mutu esprit elobi linglo bateke no osana Nzambe bazo pesa quelque chose non nga senga mbongo te oyo senga eloko te ko ambrienga na te na zo ambrio te na zo tono mutu na ne pas apôtre ami parce que na ko bela mingi nde musala yazo sala na ba biloko Nzambe apesi kati na ye et biloko na sikoko à l'époque ce qui est la galelo ako ba be bande bon ndenge na sakoli bwe bo pisanga pe mbongo donc il y a de prophétie déjà ya mona kango na 88 ayo kansa ye ba pesa ke mbongo te ayebisa ke ba pesa ke mbongo te non ba ngai nazo tuno yo kansi soki asambeli ye ba pesa ke loko te ba base o nga na za nango ye pas za nango ba base o nga na za parce que to sala makamu na barumbu wana na groupe de prière wana ya minene ba délivrance ta biso makama délivrance bandi lelo te ba na 1988 o bando sala bato bazolo ba esprit zobi na 88 bana makambo yo te passé ibsanga te bon ce qui bonore lobi passé ibsanga yo za nesika yo oyebeli makambo ko esaka bato jamais muta mais nazo so vérité mais ça le kuta osimbi pe mutu akoyi milimo ezolo lokuta les lokuta na batan wana vraiment yo bando ko sabata parce qu'on ne parle pas to lobakate et ça makama lokuta bande ko bolanda passé ndeka zo lokuta biso prophétie komona koloba na 1988 mais blo muso monique tan wana bando banga Nzambe mais eza question moko ya curiosité na boto na yo bando banga Nzambe tan wana ngana apôtre Amis 70% ba makiza biso riba na basi 70%. Tout le monde à un niveau. À l'époque, on a tout quitté. Là, on pouvait même faire des désordres. Ouais. Mais, tout banda qui commis batté là. Donc, l'ikambouya sanctification. Mission en 1980, déjà, déjà, ça a dans autres bandes. Na combo Nzambe solo bango. Mais ma solo, apôtre Amis, ça a témoin koloba. Bana na biso pe bazela ba maki na ba Pierrette ba Rachel ba Colette Mawasa ba Chantal Bozebele ba yebike ba nyonso zo tanga wana ba msu ba kufate bazaka non baza ba no ngso ba sango est-ce qu'ils savent ba ndo ke biso ko to amibalité boza ba sango ba to ba sango to amibalité biso ba ko banga nzai ba sanctification ba kambo kala ba ngo kala eza kala depuis ça va kamba lelo te tous au bon depuis miracle les autres salama au moins à l'époque caméra zalaka tena ba WhatsApp ce que zalaka mais ba image on allait nous parler te ba banda minene zalaka oui mais ki ba Simon Kimbanga sala ba miracle belé oh batale lokut ba salate mais image za wapi qui en parle Adina Bal le batu le bazo kwesa batu bazo lobo mais Adina Bal makambo ya sala passé je retrouve ce que Adina Bal makambo sana mboko yo monango Mayoka na sango. Mais lelo parce que batu caméra oyo et caméra aider batu belé na makambo Nzambe. Caméra aider et contribuer na évangile pe aider batu belé na makambo Nzambe. Po ba yebana. Mais ba Adina Bala ba yebana na caméra te. Simon Kimbanga ba na caméra te. So ke na barumbu wana Doris na Miss ba yebana na caméra te. Tu baraka na musala pour monter pelé à makasi na 88 wana yoso ozasoki na nazaki déjà nazaki déjà donc apôtre Amis pour ngai voir même l'église mon bano sambia na lemba aya na veiller à sakola makambu wana kutu maki esilia mais na pas na bisi pasteur na nga encadré na bino naza na ami na ngai ye Nzamba pese likabo komona to benga ya yape makambo pe kita à part ça soka bani ko yembisa tika yaloba ki aza chante ya mapendo tika donc ndenge soka zolo boko oko minimiser ye
voix munene mais à côté le ka louange na adoration on dit ba louange na ba adoration na ba mboka bona basi basoki ba ko ta mabala esa ya esa la ko vle le zatin ngongo ko yemba ko to yoka kango ko to musale bandite musale bandi yaza na ministère ya parole ana ministère ya prophétie ana ministère adoration na louange biloko misato e ko fandisa musala na ye et puis lokola ndenge nzambe oya lobela kangai na ye na 88 ti lelo to kangami na ye Eve wana 88 yangwana na sie abandi yango siko to ba passer moi misa ye ko sala relève ya musala nzambe awana kini mikolo tondene non la plupart abatu bazao yaza yana bango pe tata pe koko na bango na makama nzambe omoni berere biso to salaka lelo to ko benga mutu tata ezali kaka papa ya nani zongela na papa na lobi apôtre Amis na lobengo très bien na makambo nzambe na likambo na nzambe aza ene ya batu ebele comme ngai na makambo na likambo na nzambe naza pe ene ya batu ebele comme pe batu musu baza ba ene na biso na banzi ke wana yondo lobi non non yoka bisa yo boso ko boyi na ko ebiso tangela ngata ko boso ki aza ene ya bana non na bande d'abord nano ngana etokute na 1988 to sela nzambe oui mais ngai na bongoli motema na 1984 soke ye na ebi data bongolaka motema te c'est que ayambaki yesu avant 88 oh de 88 ya lelo to sali to na plus de 30 ans ça veut dire que na cadre yako na cadre ya ene na makambo nzambe ye azali mukolo ya batu ebele ngape naza mukolo ya batu ebele ya banani batu ebele batu bayeba ki aza mutu aza mukolo ya banani na makambo nzambe nalobi papa yo za wana ozana ba yana famille non ozana ba yaya aza mukolo ya banani nde singana na yeba nalobi ezana bato nzambe abengi bango ça fait 5 ans passé mukolo ya mopepe mukolo ya mopepe non na place lingo koma na ngai mais ngana lobi bien yo boyeba likambo ngana nina lo bandenge ni passé na yebi zela zokena ngai na lobi bien ils ont le bateau dans 5 ans na makambo na nzambe mais il y a na 50 ans ngape na 50 ans na plus de 30 ans na makambo nzambe na kanisi bozo sepela makasi na nyonso ezobima na munoko na ye moko parce que zo engagé ye moko yende passé Doris l'homme de Moridja boyoki ndenge azo défendre apôtre Raymond Misi tellement aza collègue na ye non nazo défendre te j'ai dit ce qui est la vérité collègue non ya classe parce que kolo ba mabe pona été non ko défendre yo so baza différent na ko ba vérité mafuta tellement ndengo zo cha mafuta non parce que moni ke na yebiye na makama malamu banana bima ya azaka mutu malamu te nabi ngana yebile ke na makama malamu katango yo ke ya tikelika mutu malamu mais so yo yebi mabe bisanga yango to lobi ke no défendre ye mais ozana mo reserve nazo défendre te j'ai dit la vérité wana eza bolamu vraiment ozoloba nazo ba misala o ngana reconnaître kati na ye na kanti tokomi na suka naza na liloba moko na kopesa passer pour conclure émission oyo nayebi ke suite ezali mpo namoni masolo yango ezosila te suite ezali na ye moko awa passer Doris l'homme de Moridja auti Allemagne passer diaspora tellement afandaka awa bazalaka na maki esika moko na passer moi misi yango moni azoloba nyonso ezaka bolamu na faveur ya passer moi misi biso pe toza nde toza boye tozotunaka mituna mpo bino mutu bofandi bino moko boyoka baréalité ya makambo yango ndenge ezali pasteur bachance nini ozopesa na papa Raymond Misi na ministère na mosala nini azosala bon opesa chance d'abord chance mutu apesa yango eza nzambe moi je souhaite que ndenge ase ressaisir na makambo o nzambe alobakane na 88 Proboli, il y a un temps où Nzambe pas bengaka, yo pe muto négligé hein. Apôtre Pierre, Nzamba bengaki, Yesu bengaki, mais tant où Yesu aki asanini, alongole bilamba zongele na bolumbu ko sukola. Abu atiki na ekutu makambo wana. Osomona, et donc apôtre Amis, il y a un temps où je crois pour nangai à mon comme si makambo était lié, mais zo ka détala qui est. Mais à se ressaisir si koyo, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents et de ses promesses qu'il a mis na kati ya bomo ya mutu. Et na assuré convaincu que biloko wana o nzamba chaki kati na 88. Il est temps que biloko wana sala. Lelo bana no pe ozala ba on a poto kuna bako kitape po ba ya kosambela nzambe moko oya zo sambela. Mais eza wana kutoko tuna tendenge na zabwe tozoya prochainement awana kin na ko yebisa jour te date te
pona yo memaka bato na kati yo nani non bato na so ezali bana oya ngai memaka ka chaque fois nzambe so abino memaka kate ko memaka la terre wana te bon bana oya ngai na sine se bon OK papa na bino Raymond Amis azane sika na kati ya ngunda na kati ya zamba toke ne ko luka nzambe kuna na bangungi wana babi papa to sepel to ya to yana na bana nga bazebele bandeko boyoki ndenge alobi ya memaka na ye tellement ayebisinga na meme na banzela wana te me nayebi te banzela nini azoyebisanga na mema ye yango suite ekozala botika malamu